Mais soyons quand même tokenez-moi Moussika pour réfléchir. Vous m'invitez pour un contrat et l'embiku di babaye ko salani na place ya contrat. Parce que Ania a reconnaître en haut que Erié a kota qui ba présenta qui et pas père wana et pas abbé. Abbé atalié à l'obino azana ene le côté aza bien aza patati azana arrière donc azana passé mon ma bête azana vraiment monté ma pembe. C'est quoi l'intérêt avant de faire signer quelqu'un un contrat? Il faut passer d'abord par une personne oyo akota layo sur le plan spirituel. Parce que nanga mouya maman Enis Ayepo a dénoncé makambo ya mabe na ba pratique au ezoko salema au milieu des producteurs. Parce que maman Ania ici. Bon ba dénoncer na média ya za ki kuna dénoncer kuna te poani. S'il vous plaît, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui moutouana zali abbé. Abbé na pembeni ya producteur akenaki ko sala nini pe akomi ko prophétiser pour na bato pour na intérêt ni. Ania, en écoutant ma sœur Ania, elle était aussi parmi les invités. Il y a producteur wana oyo bakenaki ko kutana avec la sœur Enis. On suppose que à part Ania, ba invité mususu bazalaki oyo pe bakendaki na bango. Mais je me pose des questions. La motivation, na énergie ya Ania. Oyo pe azalaki invité loko la ba invité nyonso ezali nini. Et puis rôle nini azoko jouer na kati ya la belle wana oyo ba bengisaki maman Enis Manianga lokola moko ya bato o bango il fallait ba initier selon maman Enis Manianga. Parce que Ania ici aye koyebisa biso que tout ce que maman Enis a lobby eza lokuta. Parce que aujourd'hui l'initiation eza na bandenge ebele. Eza na bandenge ebele à travers le parler, à travers le signature, à travers le téléphone, à travers kokoma, à travers le regard, à travers à manger, à travers salutation, ezali na bandenge ebele. Maintenant ça dépend. Il y a peut-être la sœur Enis akutana kinango sur le terrain et sur place. Non changer vie na yo. Au salon non succès. Mais cette fois-ci, au salon succès accompagné avec l'argent. À condition au long en église des réveils. Au côté en église n'a évité autant à combo église à Lobaki. Mais ça église peut-être je vais à lobby, bah tu église en bas à Webele, mais j'évite seulement. J'évite seulement. Il faut qu'abonana prophète nayo. Sépare-toi de ta famille. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Pognon soane salama. Répétez qu'à parole. Aïbisi la parole moi ya ko répéter. Naïbisi na lobby papa. Parole aux ça na répéter dans ma modèle ça je comprends pas au juste. Or que la personne qui m'appelait la téléphone, Kaza producteur, Aza producteur té. Mutaza producteur eza papa wana. Aïbisi na lobby bandinga no belé bazaka nanga awa. Moto anzambe zikisa bino bisika bosa. Moto anzambe tumba bino bisika bosa. Alobi nanga baninga no bazaka nanga ebele baluka bakuta nanga bazwa occasion té. Mais toi je regardais ton cœur, je vois que ton cœur est pur. Moi je regarde à l'intérieur. Laissez papa, est-ce que je peux partir s'il vous plaît? Abimisi terme moko na lobi au nom de Jésus. Directement na moni ba fille o ba tema ki ba service wana moko atalinga na miso ya mawa. Epsinga maman ne me déçoit pas s'il vous plaît. J'ai des larmes yaya. Directement et loke matinga na motema et ça partie ya nzembu na na yembela bino ya nzambalole ne je sais boyo ka ngopino nyos Enis ye batela nzambe manyanga pardon batela bonzambe ya partie wana matinga na motema na bandi ko yembaka Enis ye batela nzambe na olela kati nanga. Mais pourquoi permettre dans les canachemeo depuis la bandi carrière mbala liposo na les canachemeo? Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu es pressé? Ne pas passer d'abord babima na trouble été. Na luki c'est la sagesse pour na bima. Et ça restaurant, ba vandi ba sur place réservée. Na bisi na lobby, il faut na bima.
na libéré bandeko nanga papa ebisinga lobi bazo kende apinga bité bo bazawana na sana bango ba kende chango alors bazana mutuka funa ke déposer bango abi je te donne $5,000 opesa bango bazwa transport ya transport ni nango ya ville tiki ngasani na $5,000 na fandi boy natali na bitala diabenda kamale jour ngo pe lekelanga nzamba sele ke jour pe na zana na mbongo tempiaka mais na binga eloko ko impressionner ka vina nga ezaki boyo kanga bino bozala kati ya live eloko ko impressionner ka vina nga ezaki ata monde à ténèbres basali ba tactique eza ba tu misusu mona ke mutu aza mutu te je suis un ange on nzamba longola likola ke tisi na se j'accomplis ma mission jusqu'à ce que mission ngeko sila na longola bokili na kei c'est fini. Nazara sabato baroti kanzambete. Voilà pourquoi nous sommes dans la live. À chaque fois que vous vendez, prenez le temps de prier pour nous. Nous avons besoin de prière Nabino s'il vous plaît. Mokileze à Kopeba. Tu as besoin de vendre boé na ebi ke le sang moment de sala makuna. Directement libanda place prophète Azaki a constaté que na umeli. Nzamba ebisebo tele ma servante en danger. Papa n'a libanda démarrer prière. Dès qu'on a le camarade a démarré prière. La fille a démarré prière libanda. Je ne peux pas toucher na mbongo nouveau présenté là. D'accord si mbongo wanati. Dans la voiture. Heureux place tout ça na ville. Na rotika bongo te ba ke transport. Je peux pas. Il faut la libérer ba. Non. Orobimana yo mais bandela kaka nazolo bango na kombo na yesu osala ngelote bandela kaka phrase yo rien pour moi tout pour les autres bino bato boza boyebi ke bozaka na lignée wana parole na lobi boyebi yango j'évite à reciter ba kombo na bino nalobaki na ko dénoncer bino j'évite ça directement na bengi serveuse pour na mo ndenga obima su wana te na bengi serveuse na petit serveuse na bi il faut nous imposer bango pour place on a vendé bakalenzi la seule motelema vanda nanu le gars bâtiment va se multiplier par effort pour me neutraliser pour neutraliser nga bobo nzambe bo neutraliser bo pasoli nzambe bo neutraliser yesu bo pasoli yesu bo neutraliser Saint-Esprit ça bo simbi banyanga. La bengi serveuse na lobby, yaya s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Aïe, nasi nabi, au moni peste au vandaki, na mutuma zaki wana, wana na lobaki go bayoka. Alors oui maman, laissez quitter moto, laissez dire au prophète de prier pour moi, je suis en danger. La fille Andimi risque, abimi, rapide, à quel coup t'as la prophète ainsi, prophète à lobby, maman il m'a envoyé. Déjà tant que déjà prophète Azaki debout prière et à Malibanda papa na singa lobby kelema bima kende soko lingi zongelangai avant dimanche il faut qu'on aussi en avant dimanche papa le l'autre samedi il est 23h08 na yete non on touche pas la vie de tout le monde on touche pas la vie de tout le monde. Comment yo ko benga pour un contrat ou ebisinga na contrat moko za $100,000 dia ba rusé contrat moko za $100,000 yo siko muto linga élévation tu n'as jamais été préparé enseignement na mutu na wezate nzamba anyokola yo te na zamba obundela ba oste mais tu as besoin de l'élévation okutani siko na kaya bongo na kofunda bango te ya na funda bango na lola elle va être la femme Tamar si dans la funda na lola na funda na lola. Yo luka élévation o luka nzamba tombolo ozala na nous préparer te ozala na nous préparer te okutani siko na kaya bongo dis-moi osani makamazo ebisa bino elekeli ngai semaine oyo lelo samedi elekeli ngai mercredi s'il vous plaît elekeli ngai mercredi s'il vous plaît. Exactement que elle est quelle semaine où tu as le samedi. Quand tu cherches l'élévation, l'inganzamba peut sur l'élévation.
Osa a déjà bien formé. Dans ma tête là, il y a l'enseignement. Naebi Nzambo na luka uta bomwana. Naza mur. Naza mur. Bokilero ningi sangate. Na dénoncer bino pour Nathalie Sabino ke bozamu kie makasi. Vous êtes sur Top Media TV. Scandale ekoti na kati ya église bandeko. Tolali tolamuki tomoni pasteur Marcelo aye kotalisa biso milimo papa Wemba na Emenea. Boko ezala makambo Tolali tolamuki tosilisi likamba pasteur Marcelo te. Pasteur Charles Bameko aye kosala détournement d'argent. Il y a 2 millions d'euros portés disparus. Bas scandale na kati église esukite. Jojo. Sœur Eunice Manyanga ayeli biso bondoki na ye na kati ya réseaux sociaux nzambe na ngai. Tokosura wapi na makambo ekomi ya ba pasteur ekende zonga. Tozana na dossier ya Gauthier ezosila te. Tokomi susu na ba scandale pastoral. Sœur Eunice zwa kiti pardon na ndenga mabete tozarata imoro tozabiso nyoso bataminene mais nga na problème pena attention te na ite yo za na problème attention so za na problème attention zwa kiti zwa bakisi attention mais là vanda nan to solo la nanu bien. Anya, attaché de presse à producteur. Fanda, vous épargné te Fanda. Makamoyo, on dirait ça, ezalaki rencontre ya bandoki. On dirait ça qui lisanga ya bandoki. Mutu malamu na dossier o azate. Mutazolo bananu vérité na makambo o na ngamba ba producteur na ngamba Eunice Manyanga azate. Bandeko yango na bengi ndeko na nga mobali to sala na analyse na ye. Ta mususu nga na ko comprendre te to meka ko solo lango nanu na papa tadi biso mibale to meka ko luka molili o ebata mito bimisa yango na miso ya batu. Sœur Eunice balingaki ba initier na restaurant. Est-ce que déjà ba initier mutu na restaurant? Passeport à Sœur Eunice ekomaki na maboko ya producteur ndenge nini? Relation wana na naza pon ya ba relation wana ya producteur na Sœur Eunice. Makamba kolobezali. Mbote na ba meilleur fan du monde nyonso. Papa t'a dit bonjour. Bonjour Maman Saratola. Bonjour na bande nyonso ba kozwa libaku ya kolanda biso. Bonjour na maman Bijon Ketani, papa Jean-Pascal Leka. Bonjour na le Raïs qui nous suivait depuis Bissika et Zouamé. Un grand merci na. Te Raïs et papa Kabila Kabangi. Le Yeso komi et pas le Raïs papa Kabila faut baksa le tout puissant. Nazana Raïs o asolaka avec l'ambassadeur. Il a consul des États-Unis. Donc, il est là juste donc en face de moi. Mais papa passeport nanga où mais là donc Nalobi n'étandoike. Donc un grand merci na ndeko nyonso, maman Deborah Lubanda, maman Yvette Mbangu, Bertin Konde Mbongwa propre, maman Émilie Setimainga. Un grand merci aussi na maman Nangai Aurélie Mafuka, Nazali Awa, Bertin Konde l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada. En tout cas Sarah, vous m'avez invité toutes les questions possibles, tout ça, la analyse ensemble et une façon de sauver quand même l'église corps du Christ. Voilà. Merci beaucoup Papa Tadi. Papa Tadi na banza. Na olinga to banana po ba scandale ngo ezamu ebele. To banana na scandale à pasteur Marcelo. To lali un bon matin, pasteur Marcelo likolo a cher. Et puis là on a lingela ba pasteur na bisoko ba clash na ba scandale ba ngonyo sebima na cher. Très bien. Na cher likolo a temple. Place au wapi pasteur Marcelo a critiqué ba oui ba artiste na biso ba kufa papa Wemba na King Kester Emenea que son âme repose en paix. Impressionnant Ezanine. D'abord, je dirais un grand merci maman pour la considération, mais je veux en tout cas maman Sarah, merci beaucoup, mais nous devons sauver aussi l'église. Le pasteur ne sont pas des dieux au départ. Bazalika kaba instrument pe ba canal au Nzambe akoki kosala.
Impression nanga ya liboso ezalaki impression ya lokola mwana na nzambe nyonso azwi likambo azwaka temps ya ko discerner asengi discernement et puis aluki moyen ko comprendre. Le pasteur Marcelo akokaki kozala na raison. Parce que nous devons aussi bon mami sonabisote les musiciens ba occasionner makambo mabe ebele na mboka oyo. Le musicien bazali ba éducateur ya masse. Bangonde bazalaka na ba habilité ebele d'apporter aussi un message au ekoki ko sangisa bato. Mais le musicien congolais bazali na façon na bango, bazali na ndenge na bango, bazali na ba moyen na bango oyo batambolelelaka. Bandeko o pasteur Marcelo atangi kombo ezali na ba élément mususu oyo etanga makatanga makalelo. Si nous avons beaucoup ya batu ya catégorie ya boye soki mutu akotsa banzete ya baseball na boye so mutu doit pesa batu succès ya batu boye. Donc il y avait des choses oyo papa na pe accompagner ango. Papa Marcelo a lobi lokola un serviteur de Dieu que c'était un esprit qui animait au moins papa wana o lelo et poussé que la jeunesse d'aujourd'hui ebele ba rêver poto. Massa tu es sans ignorer eza na ba famille misus ba teka ba parcelle. Ba teki parcelle poka kabazwa mwana na bango batinda ye poto. Ba famille batikali ba locataire. Ba papa bazangi place ya kolala. Mais mwana wana ake poto au lieu à s'intégrer à côté na religion qui tendi à côté na sap na mutu na ye akomo réfléchir kaka ndenge ni fona somba yoji ya mais est-ce que c'est obligatoire? C'est ce que moi je dis. Il y a certaines choses lorsque bozali na cher bozali ba leader il y a ba opinion vous devez avoir de retenue. Ezali juste massa pona ko yepso que non ezali babilembo ya tango suka. Oh donc monaki Mama Bellevue a utaki ko ça il a biso filmer le temps de la fin. Na temps de la fin ba papa ebele bakobungisa ki papa na bango le basali ya nzambe ebele pe bakobungisa ba pédale na bango lokola ba serviteur de Dieu. Cher ezalaka te pour régler le compte. Eza pour na ba jeton te. Un pasteur lorsque tu prêches ezate que non na bois qui po bato bayoka. Je prêche pour apporter la lumière, un message pour édifier et sauver. Oyo bazali ya kokangama. Donc c'est un peu ça c'est qu'a fait le pasteur Marcelo en tant que serviteur de Dieu nazane loko ya koki ko reprocher était mais la manière et façon de parler ya kolobelande ebimi mabe parce que net c'est tobito que ne côté à ça pour papa et mamuto alaksa batu que Fostomba elamba c'est faux parce que pasteur Marcelo Ndazawana costume alati eza moins de $100 tes apé na eza na C à $200 et à l'icolo chaussures na e ce que za pasteur ce que za nani papa wembanda yaka na makamba sap ake somba mon koto na gambela akokoka kudu donc kokota te non alata ba veste ba 1000 francs. Tu sais beaucoup de nos serviteurs ba reprocha batu makambu o bango ba monaka et pas bat mais ce qu'ils font bazalaka incapable ya ko présenter et pas il y a ba fidèle na bango. Tout le monde se lave pour être propre devant ses serviteurs et non devant Dieu. C'est ce qu'ils font très mal. Mais nous tous là, on a un rendez-vous oyo to à la face. Et puis à notre créateur. Kolata cher, c'est un choix, c'est pas un esprit. Et ça la choix parce que bato ebele pe bazala pembe na papa wimba bazala ba camarade papa wimba ba saperte. Oui, ebele pe bazala. Même ses enfants ne sont pas des sapeurs. Donc eza choix. Pondé toza boya na bato penda tadi ba pona na bango saki opena mona ke yango yo pe habité nga keka oya Gucci kuna penda ya 3000 €. Bien. L'accoutrement, les marques, c'est un choix. Même bango ba pasteur, on appelle ça comme exemple yé moko papa nani aola ta jamais chaussures à moins cher. Aola ta te nanda kuna ya za ba kiti cher. Et ça pareil quand nandenge papa mbasala choix aola ta bilamba cher. Batumsu ba tchara nda kuna bango luxe. So ke nanda wa Marcelo, au mona ka tonganda ku luxe na ba karwa cher. Asala nda kuna luxe. Donc c'est-à-dire le luxe c'est un choix. Ce n'est pas un esprit. Mais ba pasteur lelo ba commissaire ngo esprit. Alors tu revends wana te mes réactions siko ya ba famille oyo ya tangi na média ba kufa batika bana na bango na choc basi na bango na choc to mona ki mama Liliane mama
Flore Emenea akomaki tomoni susu kolela ya mama Amazon abibana na bazaka na pota ya papa na bango pote tombuki na ba famille wana okolo banini ponango. Et en tant que des parents, il fallait toujours avoir de retenir. Omoni papa Wemba azalaki susu kaka pona famille na été. Voilà. Preuve liwa ya papa Wemba ezalaki na ba nation ebele et ya awa. Donc papa Wemba azalaki ya biso nyonso. Oyo nakoloba eza kaka que le pasteur faut bazala na moi bareteni. Nous avons l'impression aujourd'hui le pasteur bakuma na excès des ailes au ke bakoki ko bana ko décider même na ba vie ya bandimi nini dofo bazala. Or bazali na ba limite na bango. Bah j'ai vu une vidéo de maman Amazon qui circule avec le CG à UDPS. Personnellement, je n'ai pas aimé. Omoni papa Wemba azali na mulongo ya ba héros ya musique ya mboko yo. Ce n'est pas de cette façon et ce n'est pas de cette manière. Et culture opeto kominango à chaque fois ndeti mama Sarah ndenge yonanga botoza il faut to filmer kaka faut kaka na réseaux sociaux des fois ezo kozang ça batu moins crédibilité. Ouais, yo bosani ke na ba coulisses les gens parlent. Bato balobake belé pona ba papa Wemba ba King Kester papa Marcelo azuka ka mongongo na ye atomboli mais o esali mabe c'est parce que azalaki na place au te il fallait loba ba makambwana parce que entre bango il y a beaucoup de choses au bango nano fo ba bongisa avant ba bandako ya ko s'attaquer na bandimina bato balanda ka bango religion ya bien. Religion, il y a bien. Il faut ezala oyo ezake non ezoko servir pour na ko sangisa bato et non pour diviser les gens. Bango moko ba pasteur. Ban na boyo kanite. Yo saranate. Bazana boyo kanite o yoka X donc yo kanate na Y. Et puis bambo ki les saka na cher. Et puis non ba règlement de compte na bango ezana cher. C'est le temps de la fin. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup papa t'as dit en tout cas. Papa t'a dit relation à ona Serenis Manyanga Zarani. C'est une servante de Dieu comme toute autre servante de Dieu. C'est une femme où personnellement je n'ai bélié juste à travers ses œuvres. Et puis c'est tout. Mabe Zoya, na sengi na régie, balancelenga pause publicitaire, on se retrouve tout juste après. Tu comprends? Bilemba wana yom to tshanga yango na butu. Yom to tshanga yango eza mbala suka oki. Eza mbala liboso pe suka. Na telela ka mingi. Olobaka ebele na gobaka. Mais cette fois-ci je vais vomir. On comprend? Je vais vraiment vomir. Maman wana bino na monde ngana mono yo piken to kumi égal. Oui aussi faut na sa ndenge ni faut wana la kiseke na za maman population comme na 9 mois au bal a commissaire alekela ngai mbata e kako na ngabo mo te obima ko zo dato ala te oki ko meka bu ko mutunde ko te ko te na te yo tele ko meka te oh je fais nani est-ce que ko te mana nga maman pas de problème. On a montolo ti eloko. Wa oyo eza personne. Kamuna sola na c'est Matumbuya là. C'est Matumbuya. Ouais, c'est Malabar. Na sola na yi. Pétez les bino. Na répéter les bino. Tazamwa mukia wa. Toyokana te la répéter yango Maria Ronen. Azabula, Azala ndumba. Moi na yo boy ditaraye. To éduquer to bando manquer respect. To sende ni kona. Tala Ronen, ngai nde na sona droit ko benga ebula. Yote. Ok, ma femme a acculé à plusieurs fois. Non, ma cousine, ceci, c'est là. Son homme, tout ça. Et je me suis battu, je me suis décacassé pour ayer à son espace. Donc tu ne comprends absolument rien.
motema mabe kokota prière nzambe merci azosala bwana kokosa bambanga na bamboya bambanga Yo, boye pour une impolitesse? Non, na boye pour une impolitesse. Boye pour na boye pour toujours pour parler de souci. Nani na côté là na âge après nous. Fils du diable. Tu es un fils du diable biologique. Sors et ne reviens plus jamais de fils. leya kendeka pona kono koza kundi ya mukika kendeka ngai natika yo vanda wa leya mobali no alingi yo te tangu leki nanga zakina bolingo naona tika kyo vanda leki nanga zane suna bolingo na ote alobi yango pe na misu na yo soki tosimba te mama okangi lisaka bokete bafeti oyo bosalisali awa na ndako bafeti eloko esala boye feti na kotuna ngadi bato. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Papa Tadi Ngalapa. Question liboso na tuna ki o relation na yo na Sœur Eunice parce que de fois na mona yambaraye na plateau. Mais est-ce que oso yoka Sœur Eunice na makambo moko ya ba gris tant que lo ba gris ba kisinde to lobaka. Merci beaucoup. Je remercie d'abord toute l'équipe Yassarato la télévision parce que je vis beaucoup du côté à misanthropie. En tout cas, c'est une belle série. La Sœur Eunice, personnellement, en a bien été. Le coup là, mopanzi sangonio so auto lukaka information, auto yambaka batu, auto zwaka batu, auto lukape ko s'est documenté sur le genre. C'est comme ça que j'ai connu cette dame. Mais koyoka était Sœur Eunice akana ba gris les akandenge ba rumeur nyonso etambolaka na place publique. Vous savez aujourd'hui lorsque oza mobola lokolanga et que c'est difficile pour parler que Tadi Ngalapa azali na bakisi azu na ndenge ya mabe mais lelo mais lelo moins ndenge pe yo comment na moi parking na yo moi 3-4 voitures oza na oloa suite moko boy tout le monde dit que Sarah azana kisi mais peut-être so tout ni mutu moko alaxa yo même place au bakendaka pour accompagner Sarah poizo kisi et kozalate tout ce qui se passe na réseaux sociaux pour la Sœur Eunice toyoka ka ndenge bato balobaka Sœur Eunice lesbienne Sœur Eunice a été initiée nga moko na yambaye bambale belé na plateau nanga mais la première fois na yambaye na tunaye Sœur Eunice yo za lesbienne Sœur Eunice ba initia yo na nzembo na yo ya liziba clip wana ezalaka initiation en tout cas nazwa temps ya kosolana ye mais aussi une chose il y a aucune personne au monde oyo akoki kozala était il est dans le mal autour question alobi oui je suis dans le mal donc toujours tout le monde attira cadra nanga monaye non je suis pas dans le mal je suis dans le bon mais la Bible nous dit ceci. Bon, on a beaucoup plus dans Makamboya et Bible était. Mais dans tout ça, je dirais, vaut mieux ba kaniselo mabe ba kutayo na katite. Mais ezana batumiso sope ba sala mabe. Lokola azo salango d'une manière propre, ba kokuta na kati ya mabe wana te. Mais le problème reste seulement que yonde kozala na kati ya mabe wana te. Et loko eleki conscience na nyon faisate. Voilà. Merci beaucoup Papa Tadi Nabanza Olanda qui live ya Sœur Nabiso Eunice. Sortie médiatique nae analyse ni ko sala. En tout cas, veuillez m'excuser en tant que chroniqueur. Aussi, il faut que ça, l'analyse, la sortie médiatique, il y a la Sœur Eunice. Moi, personnellement, je n'avais pas aimé. Ok. Ouais, personnellement, je n'avais pas aimé. J'étais parmi les 5 premiers. Oyo bakomela qui la Sœur Eunice pour retourner que ma sœur, pourquoi au décidé il y a que ça la live sur ces sujets parce que moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas de quoi il s'agissait. De quoi il s'agissait. Je ne pouvais pas aussi, en tout cas, qu'on soit tant et belé pendant le moyen, il y a qu'au contredire ou bien il y a qu'au côté à na kat. Mais après un temps, j'avais compris qu'elle était obligée, il y a que ça la live wana par rapport à dossier au akutana kinango. Mais moi, si ça dépendait que de moi, si j'étais le chargé médiatique, il y a maman Eunice, ou bien si je travaillais dans son bureau. Na équipe nae, j'allais pas permettre à ce que Maman Eunice puisse passer à la télé pour nous la live. Mais aussi, il faut pas oublier, c'est une servante de Dieu. Peut-être elle a senti que en elle, elle avait moi charge moko boye fallait
à décharger en haut pour na bandeko baluka moyen ba comprendre une situation au donc comme la qui est. Mais la question maintenant reste ya koyeba passage na ye na etando eke public et bénéficier nini et baxi nini na carrière artistique na ye. C'est la question où il faut commettre une motivation et zalaki nini et puis et le konini etindi à ça la yango parce que c'était etindi parce que ba producteur o ba bengi saki bazaki na misala mabe en fait ba benga qui du genre promotion ba produire na Europe mais masolo ba betela qui ezaki masolo penda ya bata molili ici faut pas marcher les mots na live na alors yango ayako ebisa bana nzambe ke ye bazo meka et bon je trouve pas ça aussi important parce que so batu ba mekio so ezana bato ko betela li solo ba pasteur o ba soutenara yo église ba intercéder pour na yo bon je sais pas na contexte ni sere ni sayaki na makamna na média alors à lobby producteur il fallait qu'à produire aluka qui a initié na habité au cause est-ce que ça m'a fait déjà producteur mora bengi sur pour na business to pour na affaire et mbala mora bandi au proposer yo makamba bakisi et tout faut simba awa pour biso to produire yo to chao pour na sima mu Congo. En tout cas, je respecte ba mécène nyonso au Congo, je respecte le producteur nyonso et je respecte aussi ba avis à batu nyonso. Ça dépend, il y a contexte. Oh, peut-être yo en a besoin au sala les kambunayo. Mais parler que bazo initié nga, il faut oyeba d'abord l'initiation c'est quoi et ça se passe comment. Et puis balingi ba initié nga ndenge pe na moyen nini. Parce que aujourd'hui l'initiation est en bandenge est belé. Les en bandenge est belé. À travers le parler, à travers le signature, à travers le téléphone, à travers kokoma, à travers le regard, à travers à manger, à travers salutation, les alliés n'abandengue et belé. Maintenant ça dépend. Il y a peut-être la séréniste à Kutanaki Nango sur le terrain et sur place. Moi je suis des fois nazo sepela na bamakambote. Vous savez lobby toyebaka pour na babenga mutu magicien balingi ba initier nga ezala catégorie ya batu moko boye bandenge moko boye et puis c'était le gens avaient peur même pour na kolobango mais aujourd'hui est comme très facile quelqu'un peut se réveiller un bon matin comme ça alobi ba écouter nga ba initier nga balingi ba memanga ndako nganga mais lobby to banaki koyoka ke et pas ya ba magicien na banganga na bandoki soki si okoti makolo na yo eniati ba bimaka ndenge okotaki mais siko lelo na donc tous les systèmes wana ezali sous-souté ba bosani yango échanger format ba koti peka na 21e siècle ba kei na modernisation il y a technologie yango ezo sala biloko nyonso la sœur Eunice c'est pas une petite fille c'est une grande dame et puis c'est une servante de Dieu na besoin kokota makasi na makambwana te mais au regard de cette situation je pense qu'il y a de bêtises dans Kat. OK. Et il y a de bêtises dans Kat, voilà pourquoi lorsque nous avons parlé la nuit pour que tout ça l'analyse j'avais pris mon temps aussi de suivre ma consoeur Ndekonanga tata Mosabana Anya Star nazo ki pena temps ya kolanda maman Eunice na jupe temps ya kolanda maman Anya parce que maman Anya pe azalo kola pe mutu oyo azalaki mukolo wana ya rendez-vous voilà pourquoi j'avais accepté que nous ayons un temps pour tout ça l'analyse oyo pour faire comprendre les enfants de Dieu. Voilà. Sortie médiatique à Anya a contredire en fait à contredire mais baza à peu près place manko na ba propos mais ça na place moko oyo kabola bango sortie médiatique à Anya tango mona Anya omilobele nini Anya zokosa Anya zoloba ya solo pourquoi Anya sali sortie médiatique wana sortie médiatique à Anya elobela oni. Merci beaucoup maman Sarah nazana moi papier ouais et comme mine na moi papier veuillez m'excuser tikelanga moi temps na mekako sunga bandeko. Ici, je ne serai ni contre Anya, ni contre Sœur Eunice, ni pour Sœur Eunice, ni pour ma sœur Anya. Mais je veux juste te faire comprendre les gens quelque chose. Anya, en écoutant ma sœur Anya, elle était aussi parmi les invités. Il y a producteur Wana, Oyo, Bakinaki Kokutana avec la sœur Eunice. On suppose qu'à part Anya,
ba invité mususu bazalaki oyo pe bakendaki na bango. Mais je me pose des questions, la motivation na énergie ya Ania oyo pe azalaki invité lokola ba invité nyonso ezali nini. Et puis rôle nini azoko jouer na kati ya la belle wana oyo babengisaki maman Enis Manianga lokola moko ya bato o bango il fallait ba initier selon maman Enis Manianga parce que Ania ici aye koyebisa biso que tout ce que maman Enis a lobby eza lokuta vérité eza ce que Ania avait vécu par rapport à Ania. Mais déjà au départ je veux faire comprendre quelque chose. Là où je suis d'accord avec Ania et là où je suis d'accord avec ma sœur Enis, bango nyonso bazolo ba presque eloko moko. L'engagement comme. Mais Ania qui vient pour nous dire producteur et Ramoni maman Enis avait 6 personnes et pas naé. Oyo bayaki ko accompagner les producteurs qui n'étaient pas d'accord avec Ania. Ayebse mais comment tu peux venir avec 6 personnes au premier rendez-vous, il fallait venir 3 seuls. Maman Enis qui répond au producteur non, vous m'avez invité na cadre ya Mosala et nga soki muto a invité nga na cadre ya Mosala, je ne peux pas me déplacer seul. Je me déplace toujours avec celui qui est mon prophète et puis en même temps Azali manager nanga. Et du coup les producteurs a sengaki na 4 personnes oyo batikalaki. Bazonga na voiture, la sœur Enis et puis son prophète Bakota. Batiki la sœur Enis na réception. Ndenge kaka maman Ania a outi koloba peka ndenge maman Enis a lobby. Ba memi maman Enis et pas ya producteur a qui présenter maman Enis na place bafandaki na oyo bazali les apôtres. Mais la question ici que je veux savoir maman Sarah. Je suis producteur. On suppose que le producteur qui vous invite dans un restaurant pour discuter business, pour parler business. Naye, Ertokomi, à part le producteur, il y avait encore d'autres personnes. Mutumususu Odon Azaki, il faut qu'on se le dise, lokola Talziman, lokola Oyodon Azaki, supérieur na producteur. Maman Enis qui vient à Yepsibisono, écoutez, na kendaki na pesi mbote le monsieur ayepsinga oyo ye alingaki kotanga même ata religion na été mais die grand maman Ania alaksi biso ete ndekwana papa na azalaki mutu ya catholique aza abbé alobi nazomona kati na yo makambo la sœur Enis alobaki toi il faut ceci avec toi aux alignes étoiles en tout cas il faut que sous succès il faut okene liboso il faut ba éloge nyonso oyo basalela kiye. Mais la sœur Ania aye na version oyo et bimisi makambo ya sœur Enis lokuta. Sœur Enis qui arrive, le monsieur une fois ka komona sœur Enis a pesi mbote atuni nini oyo ozoko bomba. Maman Enis pe donc alobaki yango. Yo ozoko bomba nini? Papa abandi ko sakola kati na ye. Alakisi ndenge nini ozoko tambola na banganga. Pourquoi ozotambola na banganga? Pourquoi ozali na kati ya kisi? Et pas na biso soki yo lingi to produire yo il faut o abandonner batuana patati patata. Na maloba ya sœur Enis lors ya émission na bango, lors ya live nae, elle avait aussi répété quelque chose comme ça. Que le père lorsque bazo solana ye basali ba éloge kande zalaka na suka basenga ki tu dois te séparer avec ta famille. Il faut au bando sambela na église na biso fo longwa na église des réveils. Ça na monoko ya maman Enis ezalaki parce que apparemment place problème ezali ezakaka à partir ya mbote. Mais soyons quand même tokenemo musika pour réfléchir. Vous m'invitez pour un contrat et l'embiku di babaye ko salani na place ya contrat. Parce que Ania a reconnaître en haut que Erie a kotaki ba présenta qui et pas père wana et pas abbé atalié à l'obino azana ene le côté aza bien aza patati azana arrière donc azana passé moko ma bête azana vraiment monter ma pembe. C'est quoi l'intérêt avant de faire signer quelqu'un un contrat? Il faut passer d'abord par une personne oyo akota la yo sur le plan spirituel. Mais na tour ya maman Enis, maman Ania vient ici pour nous signifier était Maman Ania vient
maman Anya vient ici pour nous signifier était ba yebisa ki ye que maman Eunice azali na bondoki. Azali na bondoki, azali mutobakisi atikala kotambula na banganga. La question moi je me pose maman Sarah. Na ye na contrat. Bokomi kobi kolanga ye pour na intérêt nini. Et aussi ceux qui babandaki kobi kola maman Eunice. La réaction de maman Eunice ezalaki ni na muto yo oyebite amoni yo pour la première personne. Pour la première fois. Obandi kobi kolanga. Bobenginga makambo ya production bobandi kobi kolanga. Bozo bi kolanga wana intention ya bino ezali nini. Réaction ya maman Eunice ezalaki nini parce que si ceux qui ezalaki nga na bakongo balobaka so moni ndoki belela. Ceux qui na se sentir que makambo ezali malamu te place onaza en tout cas je veux me retirer calmement facilement et puis naki. Na maloba ya maman Anya Star na keli susu moi Mosika pour dire lorsque maman Eunice a koutani avec le producteur, lorsque maman Eunice basololi na maman Anya, par rapport à ce que nous apprenons, maman Anya n'était pas sur place, sauf basalaki bakoutanaki lors il y a entré ya maman Eunice. Maman Anya a déplacé et maman Eunice a fandi na kiti oh maman Anya a fandaki. Mais qu'est-ce qui est caché na ba makambo o nyonso parce que moi la question naza na besoin ngana yeba maman Anya rôle nini azoko jouer na kati ya makambo oyo. Aye ko ça la droit de réponse et pas ya sœur Eunice en tant que nani. En tant que danseuse oya tangaki na live na. La sœur Eunice a cité les noms de danseuses. Atanga komboto baki danseuse moko ya munene pas azalaki wana. Azalaki wana. Voilà. Maintenant, on avait dit qu'il y avait une danseuse au donc Zaki Nakati. Est-ce que c'était important et pas ya tata moi si yaba nanangai Anya Star aya pour parler de tout ça. N'habite Fortnite. Tozo salaka analyse. Azo jouer rôle nini na makambo oyo. Parce que nangambu ya maman Eunice ayepo a dénoncé makambo ya mabe na ba pratique au ezoko salema au milieu des producteurs. Parce que maman Anya ici. Bon ba dénoncer na média ya zaki kuna dénoncer kuna te poani. S'il vous plaît, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui mutwana zali abe. Abe na pembeni ya producteur akenaki ko sala nini pe akomi ko prophétiser pour na bato pour na intérêt nini. Pour maman Anya a bien dit que ba abe ba monaka ba sakolaka. Oui, toyebi. Basakolaka. Est-ce que c'était important aussi pour na abe na place publique abana ko sakola pour na bato nyonso parce que maman Anya nous confirme que ezalaki place au bato baza ebele. Bato baza ebele donc so yé ba présenter yo et pas abe a tout beli. Ce qui aza abe aza ya diocèse nini. Aza ya diocèse nini. Pe pembeni ya producteur azo kenda ko sala makambo nini. Qu'est-ce qui se passe tout autour ya makambo oyo. Là où le bas blesse, là où il y a un problème, ezali plutôt bisika boni makambo ya mbote wana et intervenir. À partir à mbote eloko moko eza katikati wana. Oh, jusque là, les gens n'ont pas comprendre en côté, les gens n'ont pas eu temps ya ko mûrir ya ngote parce que après les informations que nous avons la sœur Eunice à lobby ba proposa qui est ba pesa ba bande konaye $5,000 pour ba futa transport. Wana la sœur Eunice à lobby ngo mais maman Anya ici a même biso na ba preuve. À lobby la sœur Eunice ba tikali ko proposer 5,000 te à kosi. La sœur Eunice a eu au moins $100 il y a producteur à tiango na sac na yaki. Mais moi aussi je parlais avec la sœur Eunice. Na tuni me maman makambo nyonso bato bazoko loba. Yo na kati ozoko mimona ndenge nini. Alobi c'est que moi je dis ça, c'est que moi je vécu. J'ai voulu juste koya ko exposer ba pratique ya mabe oyo ezoko tambola tout autour na biso, tout autour ya ba producteur o bazo luka ko poussa na pembe na biso o bazali na ba double G. Donc c'est un peu ça maman Sarah. En tout cas, merci beaucoup papa Tadi. Na banda bandeko balandi analyse o sali na boke binyoso ngala osenga na Anya soki moyen zali ya rozonga penda oya isusu ko éclaircir batuna ba preuve
mais moto a fait sa biso ba preuve eza maman sœur Eunice oui, oyo en tout cas la sœur Eunice oui oyaki na lisolo ya bondoki parce que yo ndo na lisolo ya bondoki nde sali ki ba anya babima donc zonga lisusu oya ko pesa biso ba preuve ozali kanisa malamu mingi na ebite tadi conclusion na yo na affaire oyo soki anya Rolanda yo soki pe sœur Eunice Rolanda yo okolo bana bango nini. Non, en tout cas moi personnellement c'est d'abord c'est une affaire trop sale. Eza na kibonzambe na kibondoki na kati. Vérité et yebani pena te. La seule personne au a yebi vérité à part bango ba ki na restaurant wana eza nzambe. Moi je posais la question à la sœur Eunice pourquoi yo otangi kombo ya restaurant te na ba kombo bato bazalaki parce que ba ngi ba saloma be. Parce que ba filma ki yo pe. Vidéo pe zo bima. Ba vidéo na yo kalate ba ko publier. Elle m'a répondu à mon niveau je peux pas commencer ya kocha en cause ba restaurant bato na ba kombo bato. Pourquoi maintenant venir dire ça dans les lives? Parce que je me sentais à l'insécurité consciemment. J'étais comme si mutu moko azalaki na problème mo il fallait na décharger pour na bana ya nzambe mususu o bakozala peut-être bakokoya na banzela wana bayeba nini bakoki kosala. Ici moi je vais dire ceci. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention de part et d'autre. Ezali ba vie ya bato. Ezali ba vie ya bato. Ezali ba carrière ya bato. Moi je ne serais pas d'accord aujourd'hui de prendre un grand restaurant local à wana na rotanga nanga kombote et que na témoignage à Mabé. Et beaucoup plus en tout cas la personne a koki ko informer biso mingi pe mie na situation o ezali ndeko nangai Anya Star parce que apparemment ezana makambo oyo ezoko batama po on nous dit aussi que le photo il y a la sœur Eunice ezalaki déjà et pas il y a producteur et puis son passeport. Makamboza est belé awa où je suis incapable et je suis limité peut-être yakosolana bino na baetando eke mais bozwango na légèreté te ezala na ngambu ya mama Eunice ezala na ngambu ya mama Anya. Le serviteur de Dieu, le servant de Dieu na baignon sobazo ko entourer l'église corps du Christ. Vous devez faire très attention. Le mal n'est pas loin de nous. Le mal n'est pas loin de nous. Nzambe abate la bino, Nzambe azalana bino, mais au moins bisope nangamu na biso tozo continuer nos enquêtes, tokolukape malembe parce que Anya déjà à promettre que ce qui maman Eunice a lobi bo solote bakoya na ba vidéo wana pona kocha maman Eunice aux yeux de tout le monde pona koloba ete makambo nyonso alobaki eza lokuta. Nous attendons ba prévoir nyonso poto lukamo tout ça la analyse moko ya malamu pour ne pas tomber dans des pièges ya justice parce que ezana batu misus ezana na makambo sus oyo eko exciter yo koloba ozala pressé ya koloba okoya na piège pour lobby ekoma trop tard pour ta vie. Ezana eloko moko te to batela ka koleka ba casier judiciaire na biso. Donc c'est un peu ça. Soyons juste prudents. Voilà, merci beaucoup Papa Tadingala, merci na bande konyos tout bolandi biso dossier oyo eza vraiment flou, très flou. Je pense que Naroya na live na pourquoi pour na ko analyser toujours sur le même dossier apparemment côté à sœur Eunice eza flou, côté à sœur et Yandeko Tanya pe eza flou. Toroluato démasquer l'euro bango baro bomba baro lobate quoi. Merci beaucoup na batunios tout, merci na ingénieur Josué miezi derrière la caméra. Merci beaucoup na présence ya papa Christian Iboudi, un grand merci na bande konyos.